Mbote bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM ezala awa na République démocratique du Congo tope libanda ya mboka tika ete kimia ya Nzambe ingela o mabota wabino. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke ba chef ya ba confession religieuse nyonso ba ebaki na kosangana pona kosambela na oyo etali bitumba ya este basangana ki pona kosenga mawa ya Nzambe kuna na este bolanda element oyo na commentaire ya Henriette Futila. Ezalaki nde na kati ya milulu ya kafu oyo esalemaki mokolo ya lundi 19 juin 2023 epai wapi ba serviteur dédié ya confession religieuse ya Congo basanganaki lokola moto moko pona kosenga mawa na Nzambe na oyo etali guerre oyo ezosila kaka te na est ya République démocratique du Congo. Série ya ba prière esalemaki epai ya ba serviteur dédié nyonso oyo bazalaki wana tomonaki présence ya prophète Konde Dominique ya Église Liloba, ambassadeur Mangele Silubasa ya Kretebem pe ba serviteur misusu. Basanganaki kaka na bit moko kolela epai ya Nzambe akitisa mawa na ye pour que guerre ya este esila makila ya ba Congolais etika kosopana. Bapambolaki ba institution ya mboka, louange pe adoration ezalaki au rendez-vous, peuple de Dieu bayaki ebele, basambelaki pona kimia ezonga na etandi nyonso ya mboka Congo. Zambe mokeli tata mpungu tulendo mokolo na lelo motinda mite mwanzite tata tozali na yo awa mayo tokosenga mokolo na lelo tika tokanisa mboka oyo simba tata mokonzi ekolo pesa ye makasi fumuki mbongo moyo kipasi na bete ye boni noni mboka na yoyo Congo ekonyo kama na batuna mabepo na kumbunisa mboka oyo. Nyonso elekaki kitoko avec impact na idéologie, ba serviteur na ba fidèle nyonso bazalaki wana bandimisamaki ke prière oyo ekomi kitoko epai ya ye moko tata Nzambe pe kimia ekokota na est ya République démocratique du Congo oyo esali eloko. ASBL bâtissant un Congo fort oye kumba maka epai ya Tony Dio basili na koreagir lolenge Martin Fayulu asili kolobelela na oye tali boycott ya ba élection ya 2023 bolanda reportage ya Fifi Kalumbwe. Pouvoir dire non quand il le faut. Nous disons non à une parodie. Je disais que la vie est faite de choix et de décisions. Aussi faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix obtenir un autre mandat frauduleux afin de changer la constitution. ASBL bâtissant un Congo fort et à président national Nango Tony Dino le cher Mani Nanzela coordonnateur national Missi Mwamba Oyo et Zali ko se ranger derrière vision à Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Chulombo veut dire Bazali du bon côté de l'histoire et réagir à propos à Martin Fayulu Oyo a tenaki na conférence de presse na ye il y a lundi 19 juin 2023 Oyo bango balobi ils allaient accomplissement à prophétie à pasteur Rwanda dans le Oyo alobaki ke candidat moko à cause de la retirée de l'élection de décembre 2023 Oyo mais mususu ko za na chaise roulante ko kamwa esengaki prophétie ya Nzambe ekokisama pe Nzambe akosaka te bien aimant jamais Nzambe akosaka te pasteur Roland Dalo asalobaki ke non moko ako retirer tomoni pe c'est vrai Fayulu la retirer bon naenda nous sur le plan politique Fayulu ye moko yebi ke azana nuna batute na niveau ya Congo en plus makambo akenda ko sala na niveau ya États-Unis ba répondaki mabe l'air aye alinga kosa ba Congolais na ba mambo susu nazo lobela nanu ba ike ba na mboka Congo bolanda makambo Martin Fayulu azo lobate
topesa président Félix Tshilombo Antoine deuxième mandat nayebi que non na deuxième mandat akozwa makambo nyonso ya Congo ekokende malamu nazosenga na chef de l'état o confirmer les biso na SNEL DG Teddy Luamba ingénieur et professeur et docteur o aza mayele ebele po ayeba lisusu komema SNEL na kitoko tala totali match mulile ezati makambo nyonso eza très bien vraiment. En tout cas, pour le dossier Obiso Mac FM, toza kotala, toza komona pe, toza ko jimele. 100% information, Maloua toujours. Mikolo oyo population ezali kolela makasi po biloko na wenze ezali kokoba se komata population bazoko ka ko se retrouver te bolanda reportage. Population ya commune ya Kimbantseke, plus précisément na quartier Mokali bazali kolela makasi lolenge biloko ezali komata talo oyo ezali kopesa bango pasi moye balia malamu na mabota na bango ezate ndeti awa wenze ezalaka bango musika makasi foko kende na wenze ya Liberté tope na wenze ya Ferbois ezalaka pasi pe musika yango ba créer marché pirate oyo kasi bateki oyo batekaka awa bazali kolela po bazali kokoka ko se retrouver te à cause nanu ya distance oyo bakendaka kosombela biloko ti eya awa soki abeti calcula lukazo mwa bénéfice awa pe ba client ba ko banda kolela moye ba se retrouver ezali te boyo kandenge balelaki mais biso pe fufu dans to koka lisuté et comme il faut ça qui moko batu 7 batu 8 ça qui font combien 200 000 francs congolais. Donc bandanga na yebi banda ba botanga bana mobutu si le longa na boko la bana na mbunga fu bana mwali bositi mwana suka donc na soma na fu na 200 000 te de to mo soma saka fu 200 000 saka masango 250 000 kolonga kuna na libongo ya maluku tie koma na awa na Mokali awa biso to vana na Mokali tie koma na Mokali awa et donc on a 270 000 sike kola masango ngore komi 8 000 siko to kosala ndenge ni to ko chaba na place ni kote kezali su malonga te dollar de dollar ezalaka na 21 000 18 000 le dollar est comme na 25 000 tozo peut-être oketi wapi na mboko so moi eza gouverneur aluka ba kitsato ya dollar parce que makamno se komi ka na dollar ona lumbisi mbisi moko ezalaka na 200 le mbisi komi na 1000 francs imagine maman azana bana 10 a lesa bango ndenge ni biloko e mati makaji papa okosomba eloko mtaotielelo ka komi ngosomi mukala oyo na 50 000 okoya koteka mchuka ka 55 siko osali nini ata eloko moko te seka tozo baluka kasika moko okolobo kende kosala ya wenze fundi fa osala ka wenze moko ata soko lia ka wenze ya 5000 ekomi ka wenze ya 15000 nanda kupe moya otonda ezate siko tokokodisa bana oyo ndenge ni tokotangisa bango pe lolenge nini. Awa population azali kaka na besoin alia malamu na yango azali kosenga na ba autorité baye ba ko stabiliser dollar po nyonso oyo ezali kaka lolenge dollar ezali stable te baza na besoin balia kitoko na mabota na bango boyebela. Bawenze mingi na ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malamu te to s'intéressa ki na yango reportage. Bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta kitoko te soki okoti na kati okomituna awa vraiment est-ce que ezali bisika batu bakoki koteka biloko ya kolia po salite etonda poto fulu bamai ya salite me bateki bazali koteka misusu kutu batandaka biloko na se na ngambu mususu bamesa ezalaka lisusu kitoko te batoiture ya malonga te soki kaka mvula ebeti wenze komaka salite yango wana tomituni eske administrateur ya bawenze ba existaka vraiment pona kolandela entretien ya bawenze kosalisa basalongo ko contrôler bisika oyo ezali salite babongisa soki okei pe na ngambo mususu bateki bakoloba ke bafutaka ba taxe po ba taxe wana yango nde permettraka babongisa wenze
wenze. Nzokande ba taxi yango bafutaka ekendaka nango nde na ba poche ya ba autorité oyo bazali censé ya kosala entretien ya ba wenze, kasi bango basalaka na bango eloko te, ekendaka nango kaka na mabumu na bango. Nzokande ezali malamu te, bisika ya koteka biloko ya kolia esengeli ezala propre boye kitoko te. En tout cas bakonzi pour trouver solution pour na ba wenze ville province ya Kinshasa boye kitoko te. Érosion ya munene na Veningalie makuna na commune ya Kimbanseke, plus précisément na Mokali, ezali kotungisa population basengi na ba autorité babwaka misukuna po bazali konyoka makasi. Érosion oyo bozali komona ezali nango na province te to pe na ba village te, kasi ezali nde na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Awa tozali na commune ya Kimbanseke na quartier Mokali, plus précisément na Veningalie epai wapi kafumba na érosion oyo esalama banda mikolo ebele ebomisa batu bandaku ekenda avenue ebeba awa mituka kutu bosana ezala moto ekotaka te po modèle nzela oyo ebeba pardon. Selon ba information tozwaki sur place ezali nde société ya SNEL elekisaka basinga na se awa lokola basalaka musala basilisaka yango tina suka te tangu bamvula ya makasi ebeta yango ekrea érosion oyo. Aveningalie biso na Mokali toyebaka makambo ba érosion te, na ngolu nzamba sala biso batiela biso courant na Mokali. Komata ya transport courant nde babwakelaka biso ba terre jaune na mabanga ezanga terrasse yango nde provoquer ba érosion oyo bandako ezodinda. SNEL asalaka nzelo achaka mabanga uniquement Alexa transport na ye po ekoma na niveau ya site na ye asa musala na ye. Banda wana donc office de route oyo azwaka nzela oyo po akomisa ngoti na niveau oyo asuka na niveau ya pont. Tomona aka boye nzela oyo mbula ye makasi elungoli mabanga ya SNEL achaki ti tokoma na niveau oyo zomona niveau ya profondeur ya ba érosion sa mibo. Tosenga na gouvernement parce que ça musala na bango senge basala tosenga na gouvernement bada na motema wana bakita ba ko bongisa biso banzela po ete toyeba mpe kopema. Awa population basengi kaka na ba autorité babwaka misu na ngambu na bango lokola bazali kobongisa banzela misusu baya penanu kobongisela bango nzela oyo po bango pe bazali bakinwa modèle bazobeta bango kara ezali kitoko te. Awa ko tokomi pembeni ya maponami banani bakopona bino soki bozali kosunga population te. Na masina sans fil nzela ya OCPT ezali ya kobeba makasi population bazali kosenga na ba autorité bayeba kobongisela bango nzela wana. Ya quartier sans fil na commune ya Masina bazali kolela na o etali nzela OCPT ndenge ekomi na eta moko ya mabe koleka bino moko botala poto na ndenge ya defwa te ba mai etelemi donc awa mutuka bosana po moyen ya koleka ezalaka te ezala moto elekaka na difficulté makasi kasi ya pasi eza ke ba mama oyo bazali koteka pembeni wana bazali exposé na ba maladie oyo eyaka mingi na nzela ya bosoto awa kutu tokomi na elanga nzela eza boye bongo na période ya mvula ezalaki ndenge nini yango population bazali kosenga na bakonzi basalela bango bakaniveau po e permettre mai elekaka malamu etanzela ezo permettre te vraiment risque za ebele makasi il y a des risques bakunda basinga courant et puis neti risque moko naza na ngwa na uta osoma moto samedi passé même pas 2 semaines moto komi na problème ba série ba soupape nyonso wana ezo utane na etanzela donc etanzela ezo permettre te awe para biso to lukaka bato bazana bolinga ko salela biso terrasse ekota tina mama edo pour s'enfiler comme bien mais quand ba tika boy attendez comment son ba tika boy ma efa na place okitezate bandaka banozina donc to so mbule beti etonda kati ba place ekota tina le pan mais tozana bato ba député tozana bato bazana mbongo
bango bazobongisaka bavenir ya bafamille na bango bana na bango mais susi ya bato mosusu eza te. Awa tozali kaka ko interpeller bakonzi baya na lombango kosunga population ya coin oyo na kobongisela bango nzela OCPT avant tozonga na période ya mvula po circulation ezonga normal po boye tanenge sali kitoko te. Soki okomi na route Mokali na commune ya Kimbantseke oko constate que transport mingi oyo population esalelaka ezali ba moto ya 3 pneus pe ya 2 pneus kasi ba motard nango bazali kolela po tracasserie ezali makasi pa ya ba roulage. Awa na route Mokali na commune ya Kimbantseke eloko interesaki Mag FM ezali moyen de transport nini oyo population basalelaka côté oyo. Awa mituka minene ongai sketch ongai bus ekotaka nango côté oyo te. Awa transport oyo esalaka succès mingi ezali kaka ba moto ya 2 pneus na ba moto ya 3 pneus oyo babengaka Keweseki yango ezalaka na succès côté oyo po mituka ana misusu ekomaka te suite ya nzela ndenge ezalaka kitoko te. Bino moko botala ndenge ba moto etandami ezali kobula kitoko yango nde esungaka population côté oyo. Donc biso ndenge tozaboye tozobula po tosunga libota biso moko to misungaka misala ezomona te. Mais moto eza po esunga biso mais ndenge tozobula na difficulté bazana kati okanga biso tracasserie lekani makasi bato mabanza bato mikanda banani ba policier ba musuto eba bango te na changu donc eko esala biso pasi to souffrir makasi kobula pasi bambonga versement na nzokanga na pasi donc ata osale lokote me bakangi yo makamba tracasserie papa tolembi pena dans un niveau mo boye ata kobula boye mal à l'aise donc on a lati casque au thé. Donc le roi n'a été qu'il papa avion. Donc il y a pas de point à tracasserie. En route Mokali à Toboula mal à l'aise donc faut avoir un casque. Donc ça va quand tout justement au moins bureau à Sainte-Cité va faire d'ici pas 20 000 30 000 au moins va 5 ans pas même donc bambongo et belé kolekana versement. Awa population ezosenga kaka na ba autorité ba bongisela bango nzela koma kitoko pe mituka nyonso ebanda kokota pe lisusu bayeba nanu na kosilisela bango tracasserie oyo ezali awa ba chauffeur oyo bazali kolela ba policier bazali kotungisa bango nzela kutu ezali malamu te mais tracasserie oyo ezali awa pardon balembi basengi na ba autorité batia nanu ordre koto yo po bango pe bazala na kimia. Boyoki awa na Kinshasa mai ekoma diama pona ba commune mingi ya ville province ya Kinshasa mai ezalaka lisusu te. Mag FM esali bino réflexion oyo. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya régie des eaux ekoma pasi na ndenge ya defwa te. Po soki otamboli na ba commune mingi okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba côté mususu pe ba tikala jamais komona mai ya régie des eaux. Donc kini ya lelo sans forage mawa ple po okonyo kwa malokola nyoka. Yango soki otamboli presque partout okokuta forage to sterne do na ba parcelle mususu po soki ozeli régie des eaux la mukombo so azanga mokila okolela okozanga na mai ya komela batu misusu pe lokola toza na période ya mvula soki kaka mvula ebeti a charger mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manque à gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC oyo ezali na ba rivière ebele pe en pleine capitale kasi population bazali konyo kwa mana o etali eau potable l'eau c'est la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi mai te po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage boyoki boye tanenge sali kitoko te. Esika se moko ya kozwa soin kitoko lolenge esengeli ezali na centre hospitalier Dominique Lecoeur yo mutozali kobela komi tungisa mate kimamba kuna okozwa traitement ya kitoko.
makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numero oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuninga i centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Studio Liloba eye kopekisa balanga nzembo tu bakende libanda ya mboka pona ko enregistrer album. Tope ba maxi single na bango baki Mambangu na 14e rue bokozala dessus te po bokokuta ba pareil ya qualité o wapi boko enregistrer kitoko neti kaka bo voyage ki alors que bozaki na Kinshasa. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single ki Mambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na Studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba pareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle
numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo esalaki musala kitoko édition ekumbamaki epai ya Henriette Futila na sima ya caméra tozalaki na Rabi Fuka azalaki assisté epai ya Junior Santos bazalaki wana mpona kosala musala kitoko montage ekumbamaki epai ya ye moko Peta Francis ye mutu a monte beleme lelo kitoko makasi kasi tika topesa bambote mingi epai ya Maître Simon Salumu Kutekusambwa oyo aboya na ye corruption epai na ye logique nde logique soko za na raison apesi yo raison oza na tort apesi yo tort na yo mbote Maître Simon Salumu Kutekusambwa kasi jamais tokabwana sans koloba maloba ya motuya oyo ezali kote ya batu nyonso nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya Yemei, the king, Maître Billy Maloua Cléophas. Boyoki, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Nganabino, tokutani mikolo ezali koya. Te.